MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moi, je suis bolingo. Les gens gardien du temple, dans le cadre d'actualité. Certainement, vous allez très bien, moi, ça va. La famille, le solo, n'a pas si peu à mawa. Tant on a eu qui en gros, moté manangé zoki pe pasuki. Makila nzoto panzani, maina makile kutani. Batu oyo boya kukomela ngai neti ezana vidéo mo na mata commentaire on a mena o matango na konga ko do mata commentaire on sera na o matango pour mon commentaire mo mutu mo akomeli ngai na modèle fingi ngai pona nini soi-disant ngai bon to lo bango bongo ngana ya kokota makambo batu to pe musala na ngaka kolandela ba vie privée ya batu siko lisolo neti oyoyo mukolo na mutu ayena ngona réseaux sociaux nazo relater bino de quoi il s'agit likamuneti oyo bokoyo kawa et ama on pense faut bavanda nien ata vous-même alobate likambu ya grave boye ya mabe en plus boye ozo fingi sa kombo Yesu ozo fingi sa église ozo sala ke ba jari ya ba témoignage ozo sala ke batulelo ba pengwa bavanda na bandako ba sambela te doto lobate to vanda nien parce que ça m'a envoyé ça ba vie ya bato mais en même temps zo mungisa bato nzela. Est-ce que vous savez babilo robolobaka bon quelque part on va comprendre hein bato balobara bongo mingi eza bato ba ebinzambe te so ba yeba ki c'est quoi être chrétien pe mission il y a un chrétien à sena moi certainement ba okoma na niveau wana te bon de toutes les façons nazo comprendre bino prodige quoi assurance bandeko je crois bato bele boyoki li solo parce que ngate muto liboso na betango pas mal ya bandeko na biso réseaux sociaux basi ba relater yango ba beti yango ba lobeli yango étant gardien du temple nga pe na yena meka ko solo na bandeko nini nakata ngona mukuse frère na biso René Lokwa bato ba yebi René Lokwa oya uta na groupe pesa mono passage et aimba bien bato ba yebi frère na biso bozo mona na photo quand de bayara ba poto na ebité tant wayaka pour s'installer ou bien tant bana waya sala ba aller ba kende zonga certainement tant wayaki parce que bino bobika ma en réseaux sociaux mon âme to beta version na ye côté musuna yobki azali kangu na ye depuis 1999 babanda ko bima bon de musu alobi ke tant onde kwa ye pour vendre na poto tant aboki ngunda na 2000 ta frère no lo aboki ngunda na 2000 na France ba tchagi na Château Rouge abana ko côtoyer une jeune fille il y a plus ou moins 19 ans na kombo ya Yuyu azaki master ya Areta bat baibi Areta Lokwa azali nièce ya René Lokwa. Areta Lokwa c'est la fille aînée de papa na biso Lokwa Kanza bomoni Areta oyo ya voix ya fille wana oyo ya pesa mu passage azala mwana ya Lokwa Kanza bon bato bele ba yeba te avant les gens croyaient que Areta azala leki ya Lokwa Kanza leki ya René Lokwa non Areta azala nièce ya René Lokwa azande mwana ya Lokwa Kanza. Frère René Lokwa marié qu'il était na mwasi na yandaku José azali déjà na bana mibale amobeta magoda na nièce pardon master nièce na Yuyu magoda ba umela bo bato musu balobi ke basalaki 3 ans ya ki concubinage. Je ne sais pas ezali na période nini mais toujours est-il que na neba banda ko bima ko beta na nzoto la petite a tomber grosse lelo aza déjà mama mukolo aya na ngai mais à l'époque erwana ayo koma na zemi tango akomi na zemi bo mwana na evita bo mwana bon azaine lelo akosala te a décidé qui d'abord à garder grossesse na bino boyebi poto na ba réalité nango so komi na zemi en tout cas tout comme rolongola na yo ezayo et mboka mondele mais elle au moins avait décidé à bomba bébé et certainement René Lokwa étant papa ya bébé topé chéri na ye ayebaki ke copine na zemi bon on dirait
la fille na robanga wana bon ba détail to pe ça penza important trop te hein mais ya mutu ezake achaki mwana zemi et ba botaki OK apparemment esala ike a déménager ki so pa longo ina ville wana bilo mwa ba jar wana mais na ba version musu na bandeko ba beti lisolo na yoki il paraîtrait moi si à René Lokwa et arriva qui a kanga René Lokwa avec la petite apparemment kanga ba on sope na chambre hôtel na mbetu pour n'habiter sur les arabes baki sito ya solo je ne sais pas mais balobi azaki au courant mais tant la fille a remis na zemi René Lokwa on dirait à l'obaï que nous les zemi na été tant moi si na yokaki to bato mususu ba mentionner ngote to ebite moi si ayokaka ayebaka to ebite mais moi si la jeune fille akena ine musika na zemi na ye na minute oyo nini ezoleka mwana botama mwana kola actuellement elle a 23 ans atikala oyeba papa na été atikala ko mona tata na été maman mwana pe atikala ko inquiéter René Lokwa te consciente qu'elle était bon a mobala batu ngamna bandoko bimana ye azana foyer na ye asa vie na nga pe na omene vie na osala oyangai et arrivera pe ke akuta na bena mobali abota pe bana mususu après mwana ni wana et simbate je sais pas trop nde bazoloba eza penza onte problème mwana ya René Lokwa o abota ina yuyu akuta ina mobali bolingo ekoli e mati esali ke il faut ba balana baza baluba tant ba yo mona famille mama ya mwana femme c'est la bola bana ne ye moko balobi non nous topesa d'autres pas moi cité il faut tout le monde tata ya mwana et oyo abota ye yende fois zo mbongo mama lingi bonheur a mwana ye akosa nini ana shota ko benga papa azana numéro a René Lokwa abengi René Lokwa lobiye akota mambwana te parce que ya bokola le mwana wana te OK déplace ngana lina meka ko sembola personnellement nazo comprendre les frères ezali pona bato bazo finga ye eza soni mutu et pousser à sa raison wana to pas lobelo ko wana parce que mwana azobala ata 1000 ko sombate a uchaka zemi bilengi magoda zemi koti esuki wana mwana botami esili ata 1000 ko pe osombate ata couche osombate mwana komi mamu bimba diku mwana azobala bazoyebisa yo ke no mwana obala ya kozwa mbongo okokate il faut encourager bon monde batato ba ya kozwa mbongo mwana batata plus grave ye utawangana te plus grave na batate bele ba wangana membana même ko mwana obala babenga yo no papa kozwa aya pe azo seka courage so bolandeli ba bazana misala mabe ce sont des sorciers René sko esali soni alobi ke non na bola mwana te et na ozwa mbongo te mais frère problème ezalia wa eza ko bokola mwana te problème eza ke bionde tata de la minute il faut mwana za la heureuse ko boya ko se présenter ezane tozo bimandoki ya vie ya mwana wana parce que il s'agit de la coutume net bango ba kopesa mbongo pa mutu mususu te ka ke pa na yo donc le fait que yo soki oboyi catégoriquement to carrément obimi motema mabe donc ozana obligation soki okolia mbongo ngote problème était néanmoins oza papa yana ko se présenter hein zwana no mbongo après bongo bo solola na yuyu bo solola na ye en tout cas yuyu limbisanga na nyonso leka na okoka ko lia mbongo ya mwana te parce que ngate muna bokolai zongisela yuyu mbongo mais bon na cadre symbole hein okozwa ta peut-être 100 euros mama yuyu pese ata 100 euros amelaji mikumba na ye wana ngai nde muna opia conseil parce que ozana choix te parce que sala ngote obima penda vrendo qui peut vraiment te mama po eloko pesi moi si okanda na mama réseaux sociaux bandeko René Lokwa za catégorique aboyi sikoyo mwana moya baleza te bomoni place nde bakanga batu bandoki René Lokwa boyi et mama mwana koki eloko te yango yena na réseaux sociaux bakatele likambo mama yuyu kende komona Lokwa kwa kanza aza papa kulutu ya mwana na biso ba bantu na biso ba africain na biso ba congolais aza papa ya mwana sola na ye expliquer problème aya kozwa mbongo so ba moni ke ba kolia ngote problème te mene ya mwa ba yana ko se présenter mwana bala nanu
Et puis après, le reste, bon, bah, soit il solo, n'engeni pour n'ambongo, soit bah, il solo, en haut, il n'y a pas de souci. Mais, soit ta symbole, à 100 euros, au pesa bango. Parce que, makila, il y a moi, do papa na ye, bandeko, bolanda suite, il y a vidéo oyo. Mbote bande o babolingo, la famille, là, on t'y kobeta li solo, il y a frère, et, comment il s'appelle? René Lokwa. Na zosa la suite to pe continuité ya lisolo wana mais na sepel na matcha commentaire au pourquoi parce que ndeko oyo pona ye je suis ridicule et sans scrupule quand ya bomoni a commis hein malgré batami na faux compte donc photo ezate lo te boye baté qu'il s'agit mais ye mora romi mona hein je suis idiote je passe mon temps à creuser sur la vie des autres. Et je n'ai pas honte, je dois aussi parler des bêtises de ma famille. Bon à rien, ndumba, façon dirait séropositif ndoke. Si quoi, le solo n'est auto au bêta, il y a Emenkano, pardon, il y a René Lo quoi. Hein? Désolé frère Emenkano. Il y a René Lo quoi. Et tellement bien sur ma chantre donc au côté na mutu. N'est-il le solo à boy bandeko. Bon vendre nyende surtout que ayez na réseaux sociaux. Commentaire oyo, à comment quand je parlais du frère, comment il s'appelle? Emmanuel Moussongo. Emmanuel Moussongo, c'est mon frère. Emmanuel Moussongo, c'est mon frère. Son amonien, ça ne va pas. Naoya na holoba. Et quand je viens parler en public, ils ont qu'à pour na été. Ils ont pour na bateau moussousou, va bénéficier. Combien de gens m'écrivent inbox, maman merci pour nos conseils. Maman tu nous édifies. Maman nazwa kaba message, nazwa kaba appel, nazwa kaba bon. Les anatinateur lobela yango. C'est vrai, c'est pratiquement impossible. Il y a aussi ça va tenir en soi. Mais ce qui est vrai, certainement za mupagano. Ouais, certainement tu es païen, ndeko certainement za mupagano ou soit tu es à l'église par habitude à ebinzambete. Parce que si réellement à rencontrer Yesu, à ebi c'est quoi être chrétien et la vie chrétienne les anini. Comme un commentaire et surtout sur la émission dans la pour notre frère Emmanuel Moussongo so il vraiment landa bien à détail n'a pas si même frère conseil à Lucas nous amène à profondeur parce que lorsqu'il chantait avant et lokoana ou bande au sala ke répondant ezala et ba vie à batteuse à la béni c'est plus le cas actuellement et du coup ndeko et au sungaye yo yeux en mabe. Et pourtant, na fingité na lobi lo moi ma bekurate. Mais bref, c'est pas ça. Parler de la vie des autres. Même la Bible n'a fait que parler de la vie des autres. La Bible autotéaka. Bible lobela ba vie abatu. Bible lobela ba vie abatu. Bible lobela ba vie abatu. Ba beta masolo forme adultère. Ba beta masolo ya bantoma babeta masolo ya Yesu babeta masolo ya mwasi ya perte à sang babeta masolo bato bele babeta masolo bato mabe babeta masolo bato malamu la Bible n'a fait que parler des gens ya ba vie ya bato mususi ko tant no ba yobisanga ke non musana ngalo bela ba vie siko bino na lobela ba nyama ba cheval ba ours ba mabata mais ils ont un sens c'était na ko lobela ba vie ya bato mususu parce que ngamo pe na amutu ngana lobela vie na ya banyama. Bref, bandeko tobeta lisolo ya frère René Lokwa. René Lokwa, tout en étant marié, chantre de l'Éternel, frère na église, en d'autres termes, serviteur de Dieu. Ah oui, parce que chantre à lévite. Aobima zo beta magoda na camarade nièce naï. Donc quelque part nièce naï. Et topé moi naï. Bozo ngoka le ki nyonso mais aza marié. Chuba kamwana batu chuba ka zeme kota kate ekoti bandeko eloko epesinga pasi na dossier o ezanini na mekana nkolobela likambo o mama ya mwana amemeli dossier na réseaux sociaux na lobaki yango na vidéo eleki mais na sembola malamu te na lobango après bongo na meko expliquer binonga eloko ezosanga pasi o ezosanga pasi yango te esabatu muso pasi de différence ya ngwana entre moklisu na mopagano bato musu basali analyse étant bato normal parce que eloko pesi mama ya mwana pasi eza René Lokwa mwana zobala babengi ya kozwa mbongo libala to pas ko se présenter parce que famille wana ba balaka jamais ba pesa jamais mbongo libala pas maman il faut papa ya mwana zala
René Loko lobi ya borola mwana te aroya kozwa mbongo te. Moi je comprends que ça soni muto lobi chez bongo. Mais par rapport à la réalité en face, Azana choix te frère René, Orlando vidéo, Ozana choix te parce que yonde papa ya mwana. Donc du coup soki oboyi carrément mwana kobala te. Siko imaginer mwana kutena bolingo na ye. Hein? Alingi ye ka ndenge yo linga mwasi ozana ye. Imagine que yo bala libale osele mate parce que papa ya mwana wana akenda ya mwasi ozoge bala kenda aboko ya pozo mbongo na bite so esalonde yene de obima penza ndoki afia mwana obima motema mayo obima nyonso de mwana non seulement ko ina yo au fait obebi c'est les vie donc ozana obligation ya kokende zwa nanu babala nanu batu bopanzani après yo na mama mwana bovanda siko bo solo na net yo moni ko zwa mbongo te po bokola mwana te bino de siko boye ba so bosani so ko songi la mama mbongo wana etali yo mene ya mwe wana conseil na ngande ko na yo kende nano po bimandoki ya via mwana te mama yuwe soki ya koya te benga loko kanza azape papa mwana aya kozwa mbongo libala soki kinzonje sili bo meli bolie bo panzani bongo bo solola so ba kozongisa mbongo parce que babokola mwana te bazongisa mais soit ne fils que symbole parce que et malgré irresponsabilité quand même René Mutobotise au mwana ngo pesa ta 100 € na cadre kaka ya symbole na cadre kaka ya symbole siko bandeko ngai lo rezo sanga pasi na likambo ezanini René Lokwa chrétien mwana nzambe tozui eloko elekaki comme erreur parce que toi parfait azate mais moi qui vous parle toi batu nous branchons cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre dit la Bible OK. Les erreurs et komaki. Tozo lapide frère te, tozo bomaete, tozo kundaete. Frère, otie moi si zemi. Consciemment oyebi ke zemi wana eza ya yo. Akei otikali papa. Ata miliki osombaka te. Couche osombaka te. Obengo yebata santa mwana ezalaka te. Pendant plus de 23 ans, oh là là, tu dors en paix, tu te réveilles en paix, tu es à l'aise, la vie continue, au Kenak église, aux jeux guitare, aux bêta. Et ben, je me passe mon passage chez Zaranim. C'est là, non. Ah, na pause na kanisa, na pause na kanisa. Na linga album ya second touché. Mbuta René Loko na mbuta kamoka na linga nzembo mingi nzela yango eza molai lokolanga na ndimi na kokoma singa yango eza makasi na lugana mipesa na sangisi na vokala mbuta bo comprendre koyembeza kapasi na mwandambo ya boyambila ngai ngolo ye ya kosunga ngai frère aucune église te kobungisa elikia te yo kolonga ozoembela nzambe tu dors en paix tu te réveilles en paix tout à sachant que obotisa fille mo boy évolution mwana olandela to yebite position yebite Emile kosomba te couche chrétienne de nouveau tala bino na ebite mama obongwa na oyo en tout cas il faut se remettre en cause nga eloko ezosanga somo yango wana elekeli nga na niveau moko apparemment ya des pasteurs oyo bokolanda video oyo baza na bameme réalité akendaka te na église mais aza na bamaki moko atika kote moko boye consciemment ayebi ke eza ya ye akipaka pe te alandelaka pe te suivi te eloko te ayepa yesu aza malamu bosala yango nde nini yo. Vous avez le Saint-Esprit en vous, parce que tout chrétien est dans le Molimo Santo. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à moi que je suis enfant de Dieu. Tchaï! Non, non, là, la pongite. Bible dit que moi, je suis assumuki. Molimo Nzamba est attristé. Du coup, pour communier zonga, il faut réparation salema. Ou encore, il faut koluka robongisa. Ce qu'on a mis tout là, vous vivez comment? Naba mikumba ou naba passé à boye. Et les kelanga. Bato nzambe. Makambo Ish.
frère nani frère Antoine a raison, le basso il move à côté là et puis faut côté mais il a raison. Il a raison. Ah, vidéo ciliée. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent,
s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.